Les Yaya azui visa, petite sœur propre ya fali pour pas visa la famille. Batu balobaki lobaki trop, bafinga ki baseka ki lelo talande nzamba salaka. Liko nango 4 ans. Isa wate, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Isa awate. Bonjour, bonsoir, na balandinyo, c'est à la grande découverte TV. Ça dépend. Il y a RO et Kozoyo. Vraiment, abonnez-vous, likez, partagez. Un grand merci na bino nyonso ba abonné na biso vraiment. Merci na bino na nyonso bozo sala po na biso na ba partage et tout. Voilà, lelo to ili kaka affaire. Ya visa ya 4 ans ya Exil Peshanga Mobutu Black Line. Likolo nango akomi mwana poto ya lukuta te me ya solo. Exil Peshanga mwana poto ya solo, mwasi ya mwindo ngolo, mwasi ya ibo lata, mwasi ya ibo bwaka mabandiko na ngai. Botala niveau yaya memi leki na ye likolo ezala te. Yaya penza azwi leki na tomboli ya matisi ye likolo. Totikala na biso komona ngo te bandeko na nga. Waza contre nga alobi. Exil o bafingaki ye baseki ye balobi ye yaya azobwakisa ye yaya kutu ye moka kasemisaka ki grand frère na petite sœur. Grand frère azalane na posa na ete eto bandeko bino mo bomonaki bato bayaki koloba o nyonso banga baloba bato wana ezalaki nani bafanatiki ya sila. Oh makambo ya na leki bandeko baloba nini la famille est sacrée que ça soit baza papa moko mama moko te baza na ba relation na bango eza na ba relation musu na vie bandeko nango mona ka ya na biso ya quartier mais relation ekenda musika bakoma pena ko otali obi cousine na cousin to ndenge nini malgré to yebi na biso pe kindeko mususu ezala nango ya bien te. Ekoma mambo ebele na kati bakindeko mususu ekoma yaki mwasi na mobali bakindeko mususu ekoma mama mais eza na bato mususu o baza pena azwi mwana quartier na bango akomisa eleki na ye propre. Mwana quartier na bango akomisa ye mwasi na ye abala ye ezali eza na ba famille ebele oyoka wana cousine nanga cousine oyoka cousine mais so landeli na kati ya cousine oyoka ka to na biso ka mboka moko ozo comprendre to na biso ka famille moko to na biso ka tokola place moko mais tokoma vraiment lokwa bandeko plus que bandeko. Némo pe lelo bandeko baloba to ebele balobaka kikamaradi ekufa vraiment camarade moninga malamu eza ka nzambe oui to boyi te mais eza na ba camarade mosusu moni pena bakoma bandeko to nini bien sûr mingi to monaka bapanzana mais eza pe na mingi baza kati lelo donc fali pour pazwaka Exil Peshanga petite sœur ne ya ndako petite Exil Peshanga azwaka fali pour pa grand frère ne preuve année ici péchant à cause de la osa ba bêtise mon boy so il fallait ebise ka niet na lingi komono na ngote ici péchant azora pena mapika na nyonso na nzoto na ye agumbi yango lokwa soso agunzami abombi bane na sama papu donc ndenge moko fali pupa aza yaya ya Exil Peshanga alors bino batu boya ko tcha kisongi bino batu boya ko loba bilobela na makambo etali Exil na fali photo aretaka makambo batu kota te nini ebisaki bino nani ebisa bino ke Exil Peshanga na fali pupa abeba naki nani ebisa bino ke fali pupa zo bwakisa Exil Peshanga prévane fali pupa sala ke mission mona na popol mo pasola la famille alobaka petite sœur ne Exil Peshanga abanga te baosala mambo grave baosala ba documentaire baosala mambo ebele preuve ane yango tozomona oyo eza ebandeli oyo eza suka te mais eza ebandeli grand frère na wabi misolo passeport opesi ata $1 te toyebi na bafamille ebele bandeko na nga na bafamille ebele omona grand frère na wabi so apesi na wana wabengi so poto mais tya mwa moke boye mais Exil atie eloko te bamususu aza na kopa poto mais grand frère mais azoyebi so faut pesa moi quelque chose ya nga leki na ona zwi yango wapi mais kutu aza na ye grand frère moko ya quartier toloba sikotala asali petite sœur ne Exil Peshanga eza esengo motema malamu afali oyo yango bomoni nzambe opambola ye bandeko na nga fali pupa na quartier na ye banda lungu wana fali pupa amema combien de personnes déjà na poto
Fally Ipupa na quartier na ye bandali wana so tuni amemi de bato ebele na poto ka na carrière ne motema malamu. Fally Ipupa aliesaka eza na bana oyo aliesaka, eza na bana oyo alatisaka ba orphelin na ba orpheline wana bomonaka, eza na bana oyo azwaka charge atangisaka ba classe bandeko na nga. Siko mutu abongo chaque fois aza pe ka kombati. Me Nzambe awabundele ka yango bomoni azobundele bota niveau ba visa ekeye zongi 3 ans epai 5 ans epai ozu mutu lokwa petit Fally de Bwende ya Kinshasa mbala moko amati ake wapi ake Europe ake Paris. Mais eza na bato musu de Kinshasa de Brazzaville ake boye de ake boye azongi boye ezo simbaka ate. Yango na vie eza likambo ya courage chance zala pe motema malamu bandeko na nga. Tango oza motema malamu Nzambe akotika yo te, Nzambe akobundela yo ezala na butu to na moi. Be tozomona ba Fally lelo. Fally Nzambe azobundela ye na butu pe na moi malgré ba combat. Malgré o nyonso azokutana nango. Mais Nzambe azotika Fally te. Azozala na ye toujours azobundela ye bandeko na ngai. Azobundela ye malgré ba vie bazosangana mibale misatu ba master bazosangana mibale misatu me ye pe tellement pas aza muto akipaka aza kuna te azotaka nzela na ye. Donc tozela concert le 25 novembre na Arena nga dia na somba billet na nga la famille yo si osombaki so no osombaki te ki mambanke somba billet tokokutana kuna na Arena toke koyoka banzembo ya Médé en live, toke koyoka banzembo ya De La Reta en live. Petit Fally nga ne fara bandeko tokokutana kuna na mupesha love pesha nga mwasi moko bio alingaki mingi bandeko na po asala msana bien biso awa bato nyonso o basala msana bango bien biso pe tolinga bango. Voilà, donc c'est ça. Peshanga sala msana bien aza fille poli azala ne pena problématique te. Eza na bato o bamona ka mabe baya kofinga me biso jusque là non tozwa na biso ye na mabe te asala oyo ebongi na ye ata boye bofingi bolobi ye wana pe grand frère asala nini apesi ye visa ya combien ya 4 ans bandeko na 4 ans wana peshanga soza mayele fozwa pena mukanda. Peshanga pena fozwa mukanda parce que 4 ans wana ovandi ozosala ba démarche na so obwaka ngundo bwaki ngunda so omoni pe ngunda esimba te oluki ka ba démarche oyo esalaki ozwa doc na yo ezalaki ata 4 eleki otika na doc okenda poto facilement ozonga facilement parce que ba chance aboy epesameli mutu nyonso te yaya apesi yo visa epesameli mutu nyonso te bandeko nanga liko nango 4 ans eza na bayaya mosusu po apesi yo visa memi ona na braza wana avandisi yo banzala kipa kote so diza osalelo makambo na suka nango mpe omona makambo esimbi te mosusu mpe asala ane te me azolobaka ya kosaleka bamosusu kutu na bana na bango moko bandeko mwana na moko ozosalele makambo me bando ovandisaki ye soki na mboka nini. Mais imaginez-vous Fally Ipupa yaya bapeshanga olinga te oya koloba ba n'importe quoi. Fally Ipupa yaya ya peshanga. Donc voilà, c'est ça c'est ça. Au contredire biso ye mtako yeba mais biso vraiment o biso to yebi Fally Ipupa grand frère ya peshanga liko nango bozela ba surprise o bozwa bondima te bokondima te ba surprise parce que tout le monde a ba musu bakendaki basala kisongi neti pa mami Nana Ketchup Nana Ketchup ayebi ke Fally Ipupa yaya ya mupesha love. Donc c'est ça, abonnez-vous massivement, likez, partagez. Un grand merci na bino nyonso vraiment toujours zela vraiment Fally Ipupa na peshanga na ba petit Fally bango nyonso tozela na yela bino bakombo ba journaliste o bazokende baza 12 la famille na yela bino bakombo na bango boye babango okende pena bazokepe ayu Arena. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a mbala ya sima.